bozo ke ne pas Kabila bokaba bino boloba qui était président Kabona na Kabila président yazo Kabona na Kabila bino basango bozo ke ne suko ba Kabila papa ne kutana bokaba basango to kabisi bino commissaire to biso peuple congolais soit chef de l'état bisabiso qu'il nomme un informateur pour un nouveau gouvernement soit bisabiso qu'il rend avec le FCC dans cadre de la coalition ou soit bisabiso azali ko dissoudre l'Assemblée nationale bazo kanga epe azokota boloko na makalawa Kabila mikole eza muke etikali muke ngande mizilimana lobi na loba kindengo wana banda ne bandele to bandaka to ebisaka yeke yo ozo suka kala mingi te bayebisa tika pouvoir pe abima libanda soka sakali nazo kanga esiko ngana okanga Kabila etikali mikolo akotanga www.poto.com www.poto.com Binomo bozomo la marche les salema. Rien à dire, rien à commenter. Binomo bozomo na. Azo kanga epe azo kota boloko na makalawa Kabila mikole eza muke etikali muke ngande mizilimana lobi na loba kindengo wana banda ne bandele to bandaka to ebisaka yeke yo ozo suka kala mingi te bayebisa tika pouvoir pe abima libanda soka sakali nazo kanga esiko ngana okanga Kabila etikali mikolo akotanga asala armée moko boye komo nango rouge bafutaka basoda 30 000 francs congolais. Comment est-ce que Moutia Boye na kati ya mboka ya République ya bat akokabula na armée papa akabula armée basoda bat banyoka mati lelo banda 2007 ti lelo futaka bango 30 000. Est-ce que Moutia Boye tokotike na mboka oyo il faut to kangaye tozo kangaye ne. OK, merci message yango wana. OK, vraiment tozali ko marcher lelo biso ba congolais biso ba combattants biso bana UDPS biso bana Azafach tozali ko marcher lelo pona ko soutenir ba consultation ezalaki initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Nous estimons que Nanzela ba consultation wana tokozwa gouvernement moko responsable ya union nationale oyo ekoya kosala que peuple congolais a se retrouver yango wana tobi toko marcher pona ko pesa chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi ba encouragement na biso ko fortifier ko bisa que initiative oyo ezali vraiment salvatrice pour le peuple congolais na suka ba consultation tozali konselara bilo komisa to biso peuple congolais soit chef de l'État bisabiso qu'il nomme un informateur pour un nouveau gouvernement soit bisabiso qu'il rend avec le FCC dans cadre de la coalition ou soit bisabiso azali ko dissoudre l'Assemblée nationale. Donc parmi ces trois éléments on a lobby tozali ko s'attendre na moko na yango ne ko sa la fierté na biso. Vraiment, à soutenir consultation chef de l'État. Yango to soutenir total la makambo bato bafani pendant 18 ans la mboko ba sala biso le côté. Yango lelo mo konza mboka bengi si ba congolais ba kutana pour la makambo ke bien biso le to tambola pona yango.
Papa. Bonjour papa. Papa, tu as soutenu la consultation du chef de l'État. Ozomona ke bato ba kabila oyo na batunaye banyoko biso pendant 18 ans. Ton yoko mi to souffrir biso ba licencié to sala mosala te. Mais si ko bango bazolinga ba sa comparer na mboko ba mboko ba bien privé à kabila biso to boyango. To bi ke loko coalition est simbité ezo kata déjà président akata kiango. Yango a bengisi consultation ba mboka ba sanga la fin que te ba kozwa majorité na parlement ba bengi union sacrée. Wana biso soto sangani po ete mboka ekende liboso. Mutu abangisa mutu azate. Soki esimbi te po tozwi majorité na parlement toko dissoudre yango. Tobi boye. Tozokebisa basango. Tozokebisa basango bino. Président Mbibino Sima, bozoke ne pas Kabila. Bokaba bino bolobaki ete président Kabona na Kabila, président Yazo Kabona na Kabila, bino basango bozoke ne suko ba Kabila, papa le kutana bokaba basango to kebisi bino. Sinon te bokutana biso to buka ba église Kabino na basango. Tala na kanda biso to tangi ba classe mais marmono si mateti sikoyo. Alors to mona te considération comme ça makaba giton yango mo tozo marcher peut-être soutenir yango on appelle merci papa. Oui, bonjour papa. Bonjour. Bonjour camarade. Oui, but marche et pour soutenir. D'abord, président Félix Tshisekedi n'a pas idée à Zouaki pour que tout sanganisika moko bato mayele bato ya bwanya o bakoka mamboka. Pendant kitana biso ezokende mais il va y belé, il va pour le bien-être. Et puis, ami Balé, nous avons soutenu l'autorité morale. Professeur Bati Lukwebo, un homme intègre, père de la société civile. Yangona Lingakito Zala Simaya, président, pendant que soutenu Baïdé Nae, tout le monde a passé na Boumbo, Bazomona, Bazali na passe Mingi. Yangona marche na biso, bit Yangona, pendant que soutenu ba résolution et puis ba la diagnostic ba maladie ni les akati na mboka na biso yangona munganga na biso ezali président Tshisekedi sans toutefois ko bossa na te ngai moko nazali président fédéral ya Tsangu o nazoloba pour que batinyo soto ba yoka makambo zoleka na kanisi za pona bongo. Merci. Ok. Pour soutenir la consultation au chef de l'État, il y a un autre marché dans le sens où on a soutenir la consultation au chef de l'État Bandaki. Ok. Après marche, souci na biso, chef de l'État Ayoka, cahier de charges, batunions bazo déposer les batunions seront à consulter qui pour avancement en boka, on a pour ça évoluer. Tout les magi place moro, on a pour ça évoluer. Merci. L'FDC de Bahati Lukwebo. Donc, Bahati Lukwebo, FDC. Maman, donc, FDC Bahati. FDC Bahati, toi, Nanzela. Tolingi Kabila. Tobisala posa Kabila bakangela makala awa ake CPIT Kabila sama bombila sali 18 na mboko ba selo mote botika Félix asa musani malamu on président na biso mo congolais asa kinois asa congolais Félix okene liboso ngamo na robeka moni na biso oke liboso Kabila to kango Kabila okende makala oke makala awa sosa oke makala oke puissant ya makala CPIT Kabila mo bomi kene libola tukati ya lesi ya lesi de lesili Président Tshisekedi mboka weke liboso mboka eza mboka na yo mabe fo gimbangu ekene liboso président papa biso to bana papa biso to asima na papa
www.potonapoto.com www.potonapoto.com